Notre Père, nous te disons encore merci pour cette nouvelle semaine. Merci d'avoir permis que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Seigneur, nous te disons merci parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont dans des prisons, dans des morgues, dans des salles d'urgence, dans des hôpitaux, dans des lieux de tourment. Seigneur, si nous sommes libres, si nous sommes en paix, c'est par ta grâce. Voilà les sujets de notre louange. Voilà encore les sujets de notre adoration. Voilà encore les sujets de notre acclamation auprès de toi. Tu es un bon Père. Merci parce que tu défends notre cause. Seigneur, en cette nouvelle semaine, nous te demandons de nous capaciter. Nous te demandons, Seigneur, de nous joindre de ton Esprit Saint, Père, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Père, bénis-nous cette semaine. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous de l'intelligence. Donne-nous la paix. Donne-nous la force d'accomplir toutes nos tâches. Père, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, marche avec nous. Sois avec nous. Père, parce que nous savons une chose. Si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, défends notre cause devant nos adversaires. Merci encore une fois de plus pour ce beau pays, la RDC. Seigneur, nous te plaçons devant tout et au-dessus de tout. Nous avons besoin de ta présence. Père, nous savons une chose, que ta présence éternelle, c'est l'échec total du diable. Là où toi tu habites, là où toi tu règnes, l'ennemi Satan n'a aucun pouvoir. Père, tu es le Tout-Puissant. Nous n'avons que toi. Seigneur, c'est toi qui es notre appui, c'est toi qui es notre défenseur, c'est toi qui es notre rocher. Père, manifeste-toi. Seigneur, étends ta main sur les malades, les veuves, les orphelins, ceux qui sont dans des prisons, Père, que tu leur visites. Nous n'avons que toi, Père. Fais-nous voir ta grâce. Seigneur, ceux qui sont dans les besoins, Père, c'est toi qui es notre Jiré, c'est toi qui es notre Rapha, Elohim, Alléluia. Jésus, manifeste-toi puissamment. Viens et habite au milieu de nous. Conduis-nous dans le verts pâtirages. Tu es le bon berger, tu es notre Dieu. Béni sois-tu aujourd'hui à jamais au nom de Jésus. Amen. Bon début de semaine, que Dieu vous bénisse. En cette semaine, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Tika ete bolingo ngolu pe bolamu na nzambe ewumela na mabota na bandaku na misala na biso na oyo nyonso tozali na oyo nyonso tosalaka. Bien-aimé dans le Seigneur, mopesi na pema apesi biso pema. Tolobi nini? Matondi nkolo lokumu nkembo ezonga bobele epai na yo. Bandeko na nga, lelo topambwami lisusu na passage du jour na biso na Nombre chapitre 22, méditation na biso ebandi na 21 tina 40. Bien-aimé, awa lisolo ezobetama awa ebandaki depuis na méditation lobi. Na répondre non na ba question na biso du jour, on nous pose une question de savoir si ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père. D'abord, ça m'apprend au verset 22. La colère de Dieu s'enflamma. Bien-aimé, ça m'apprend que Nzambe asilika mabe. Évitons la colère de Dieu. Tobanga kanda na Nzambe. Le verset 28, Éternel ouvrit sa bouche. Mais bien-aimé, ça m'apprend que Dieu ouvre la bouche. Na 31, l'Éternel ouvrit les yeux. Mais bien-aimé, Dieu ouvre la bouche, les yeux, les oreilles. Ah non, Dieu est bon. Mais bien aimé,
La deuxième question, exemple à suivre ou à ne pas suivre. Bien aimé, l'isolo ezobetama awa. Eza ya Anes na Balaam. Balaam batindeli invitation à deuxième reprise na Balak au moment où Azokende, l'ange de l'Éternel se plaçant devant lui. Bon, nini o esalemaki. Balaam azalaki komona te, mais Anes amonaki. Anes a résisté à Boïkokende. Balaam a bandi kobeta ye. Première fois, Abéti a résisté. Deuxième fois. Pour la troisième fois, dans le verset 28, la Bible me dit, l'Éternel ouvrit la bouche. Bon, les Nzambe a fungoli munoko. Ya Anes. Anes azoloba nini. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Bien aimé. Exemple à suivre na zuna Anes. Nasali yo nini. Motema pasi. Papa. Mama akomi komituna. Mobali na nga. Nasali yo nini depo tombokaki kozwela nga bambanda. Nasali yo nini papa. Osundoleli nga bana. Nasali yo nini papa ozolinga nga lisusu te. Nasali yo nini papa oyini ngai. Bien-aimé motema pasi. Bongo eza na mibali mususu bakomi komituna. Mwasi oyo nasali ye nini. Azo respecte nga lisusu te. Nasali ye nini akomi kozangisa nga kimia. Nasali ye nini nyonso ona osala aondima te. Bana oyo zobokola bakomi komituna nasala mama oyo nini. Yaya question oyo esali nga pasi kolinga te bamilobela bongo. Peut-être voisin na no quartier akomi komituna nasala voisine oyo nini. Chef na musala batravailler bakomi komituna tosala chef oyo nini. Yaya question eza malamu te soki mutu atuni yo nasali yo nini seke mutu wana ayoki pasi na motema eloko osali mutu wana enyokoli ye yango nalobi nasali yo nini. Balaam kutu ayebisi yoka réponse na ye. Yaya soki nazalaka na epée mbele deja nabomaki yo yango na bato mosusu Nzambe azozangisa bango azopambola bango te mpona nini soki azalaka na bamoyen mbele biso baoyo tokoloba nini. Mbele biso baoyo toza yango na babiloko mosusu Nzambe azangisi yango na maboko mpona nini mpona oluka kodomine bato te. Bien-aimé, Balaam azoyebisa soki nazalaki na epée mbele na bomaki yo deja. Anes alobi obetinga deja bambala misato. Bien-aimé, eloko enyokoli Balaam, il n'avait pas l'esprit de discernement. Parce que Anes a rappelé exemple à suivre les choses. Yaya ezambala liboso te na bimi na yo. Na bimaka na yo plusieurs fois. Est-ce que nga déjà na résista yo boye? Po okende kobetaka betaka nga yaya. Mama oyo aboteli yo bana. Lelo ye lisusu te vraiment. Mama mobile oyo a honora yo. Lelo olingi o changer les faces vraiment. Papa oyo aboti yo abokoli yo. Lelo obosani na vie na vie na ye vraiment. Combien de olamu frère wana asali yo. Mais lelo pona circonstance wana obosani. Balaam Anes azalaki ko épargner mais ye azalaki na discernement te. Bandeko. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Mais bien aimé, il faut éviter aveuglement spirituel. L'aveuglement tue. L'aveuglement détruit la vie. Balaam, comme il était aveuglé, azalaki à mesure il y a qu'à comprendre. Ma prière ce matin, que Dieu ouvre les yeux spirituels d'un frère ou d'une soeur ou aveuglé. Mais bien aimé, quand tu es dans l'aveuglement, on peut comprendre que tu as un langage ensemble. Nzambe azalaki ko épargner, mais Nzambe l'air a fongoli missionnaire à mon l'ange de l'Éternel. Mais bien aimé, ce que j'ai aimé, Balaam à reconnaître qu'il a péché.
Combien le bana na nzambe tokomi bateti mangungu osumuki me ozolinga kondima te yaya tozongaka. Nzambe asunga biso afungola biso miso molimo pour te comprendre tozala na esprit de discernement. Bien aimé na projet oyo ozosala, oui c'est vrai que tu es déterminé, mais soko kutani ba résistance quelque part yaya vanda zonga mutu zwata ya réflexion pardon mitula pourquoi ce mal m'arrive. Pona nini likambo ona zosala ezosimba te yaya nzambe alobaka nzambe afungolaka miso nzambe afungoli memi munoko ya anespo abanda koloba bongo yo mutu pourquoi nzambe afungola munoko na yo te. Ma prière ce matin nzambe afungola munoko ya mutu moko aloba nzambe afungola miso ya mutu moko amona yaya babiloko so ekomelaka biso ezala na pamba te eza baleso nzambe apesa biso lemsu nzambe alingi azongiso na nzela soki balamu akontinuaka anesi wana aresistaka te mbele ange nzambe abomaki ye ya babilo mosusu toforsaka te le omoni ezosimba te ya vanda zwa ta koraisonner pourquoi. Mais bien aimé passage oyo eza na bavérité ebele eza na baleso ebele. Que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Bon, on a interpellé bien aimé. Yo oyo ozaka na vie ya méditation te yaya. Méditaka la parole de Dieu. Na bongo okozwa connaissance, okozwa sagesse, okozwa intelligence à travers cette parole. Parce que c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Mingi bazo commettre ma bêtise, ma erreur na vie, parce que parole de Dieu est loin d'eux. Bien-aimé, je t'invite à méditer cette parole dans ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Que Dieu vous bénisse. Parole du Seigneur. Amen. C'est votre sœur, la sœur Belinda Institute.